C'est un repos de peuple, c'est ma télévision, la vidéo pour la colonne info, la journal, la peuple, la peuple, bon, de vidéo semaine en beauté, la vidéo, font la journal pour l'ensemble de ville, il y a Kinshasa, et il y a une 7e conférence, il y a un président, il y a un parlement membre, il y a eu pas protocole d'accord, il y a qui signé mon samedi 19 juillet entre président, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, il y a secrétaire général, il y a eu pas héritier, mon opinion, ma petite vidéo, pas de détail. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eko Yamba Kobanda le 18 kino le 22 novembre 2025. Misala ya 47e conférence. Yaba président, yaba parlement membre, ya Union parlementaire africaine. P84e session, ya comité exécutif, ya Union parlementaire africaine UPA na Mukuse. Protocole d'accord. Ezalaki signé week-end eleki entre le président et l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, et le Sénat, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, na secrétaire général ya IPA, Udi Gado Boubacar, document Oyo, ezwami bongo na ba disposition ebele, Oyo ezali kolobela organisation ya misala Oyo, ezali mingi penza ba engagement logistique pe diplomatique, entre UPA et Parlement, il y a RDC. Ba condition où il va trouver awa ezali bongo idéal pour na kosala mosala moko ya kitoko ndenge bato nyonso bazali satisfait na ba disposition oyo nyonso ndenge secrétaire général ya UPA Idi Gado Boubacar atalisi pe abakisi ke batem ebele ya mutuya ekozala traité lokola souveraineté nationale, gouvernance numérique pe ba droit ya ba femme ekozala pe lisusu na ba question oyo ezali kolobela autonomie énergétique mingi penza ba question oyo ezali ko intéresser ensemble la ba état africain ezali bongo autour ya ba question oyo ya malonga nde débat ekozala mené misala oyo ezali prévu na mois ya novembre na ville ya Kinshasa ekosangisa ba président ba membre ba parlement africain autour ya ba enjeu commun ya gouvernance kimia pe coopération interparlementaire mingi penza na occasion wana République démocratique du Congo akozwa présidente et organisation continentale oyo boye candidature na ye ezalaki approuvé na 83e session ya comité exécutif ya APA oyo ezalaki organisé na N'Djamena na mboka Tchad esengeli ko préciser que comité exécutif ya IPA ezali organe ezali chargé ya orienter ba activité ya union pe ko contrôler mise en œuvre ya ba décision ba résolution ba recommandation ya conférence ya ba président conférence oyo pona yango ezali composé na ba président ya ba assemblée parlementaire nationale pe lisusu ba représentant oyo bakozala accompagner ba parlementaires participants na conférence oyo na qualité ya ba délégué ezala créé na 1976 IPA ezali kosangisa ba parlement nationaux ba pays ya Afrique oyo ba décida na esprit ya solidarité pe ya unité ko travailler ensemble pour na renforcement ya coopération parlementaire pour na bien-être ya ba peuple. Tobeta bongo maseleta li premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka pona wesa mnoke na cadre ya ba activité ya commémoration ya centenaire ya héros national Patrice Emery Lumumba nde premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka ya organisa ki cérémonie ya célébration ya centenaire ya mwana mboka Patrice Emery Lumumba VIP héritage ya premier ministre Bolanda reportage oyo. Na cadre ya activité commémorative, il y a centenaire, il y a héros national, Patrice Emery Lumumba, premier ministre Judith Suminwa, a organisé une cérémonie, il y a célébration, il y a VIP, il y a héritage, il y a nationaliste Oyo, Azalaki premier ministre, il y a Congo indépendant. Événement mémorable Oyo, Azalaki organisé week-end et l'équipe, na jardin, ba premier, na primature, et Sangesaki entre autres, ba premier ministre honoraire, ba membre et gouvernement, ba député nationaux, ba sénateur, ba représentant, ba famille biologique, pe ya fondation Lumumba, quelques élèves, il y a institut Lumumba, pe ba personnalité ebele. Parmi ba anciens premiers ministres, Tomona Kibongo, présence il y a Samaloukonde Kenge, actuel président du Sénat, Sami Badibanga, Adolphe Mouzetou, Pe Mabimu Lumba. Na discours naïe Juliana Lumumba, fille à héros national, a remercié qui président de la République, Pe premier ministre Judith Suminwa, pour un engagement na bango ya kobattre la mémoire ya Lumumba, na cœur ya Afrique, pour na génération Oyo Ezali Koya, va s'inspirer na courage, Pe na vision ya Congo uni fort, Pe prospère. Pour na occasion Oyo a témoigné soutien naïe et pas la première femme Oyo Azali ko occupé
tête ya gouvernement ya République démocratique du Congo. Boyeba ke madame premier ministre oyo bango nyonso baza na nsima na ye lokola pe bazali ko accompagner na nzela na ye oyo azali kotambusa Congo. Pona premier ministre Judith Suminwa carrière politique ya héros national Patrice Emery Lumumba ezalaki ya makasi kasi ezalaki bongo mokuse étoile moko ya malonga oyo emonisamaki na ciel ya République démocratique du Congo pe ya continent africain. Parmi ba enseignement oyo tokoki ko tirer pour na postérité ezali bongo message oyo tokoki ko noter mingi penza défense ya ba intérêt ya mboka na biso na tango nyonso pour na situation ya crise na est ya RDC atalisi ke miso makasi ya Patrice Emery Lumumba asalaki déjà analyse pe ya menace oyo RDC azalaki na yango pour na balkanisation. Bosimba pe boyeba gouvernement Suminwa bazali ko matérialiser projet ya kotonga Lumumba ville na souvenir ya Patrice Emery Lumumba. Botalisake pona oyo etali bonne nouvelle boye Lambert Mende Omalanga ye alobelaki devoir ya mémoire envers Patrice Emery Lumumba, exercice moko mémorial oyo asaliwaki pe atalisaki esengo na ye amarkaki reconnaissance na ye oyo bato nyonso bazali kotalisa pona Patrice Emery Lumumba oyo atika biso depuis 1961. Pona ko rappeler bino Patrice Emery Lumumba abotama le 2 juillet 1925 pona centenaire na ye premier ministre Judith Suminwa alingaki a imprégné na cœur ya bato nyonso importance ya ko célébrer héritage ya oyo amarkaki destinée ya mboka na biso avant ayeba na kozala tué to ayeba na kozala assassiné sauvagement le 17 janvier 1961. Kaka na masolo etali milulu ya centenaire ya Patrice Emery Lumumba, Premier ministre Judith Suminwa tuluka ya partagaki ba moment kitoko elongo na ba famille ya ba martyr ya indépendance pe ebele ya ba prédécesseur na ye héritier mapine une fois de plus reportage. Na marge ya célébration oyo ezali kotalisa centenaire ya naissance ya Patrice Emery Lumumba, héros national ya République démocratique du Congo, Premier ministre Judith Suminwa tuluka a partagaki ba moment moko ya émotion pe ya convivialité na ba famille ya ba martyr ya indépendance pe ya ba prédécesseur na ye ebele. Avant début ya cérémonie officielle, chef ya gouvernement abetaki masolo na ba descendant ya Patrice Emery Lumumba pe na famille ya Maurice Mpolo pe Joseph Okito, des compagnons de lutte oyo bakufaki nzela moko na Patrice Emery Lumumba. Na atmosphère moko chargée ba émotion, premier ministre asaliwaki mémoire ya trois figures emblématiques oyo ya indépendance pe atalisi engagement ya état na biso ya kobatela ba héritage na bango nyonso. Ba famille pe batalisaki reconnaissance na bango po na considération pe importance oyo ya ko transmettre na ba génération ezali koya histoire ya République démocratique du Congo. Journée oyo ezalaki pe marqué na moment moko ya partage intense entre premier ministre na quatre prédécesseurs na ye Mabi Mulumba, Adolphe Muzitu, Sami Badi Banga pe Sama Lukonde. Bango nyonso bayaki na cadre moko convivial ba évokaki ba défi ya passé pe ya présent gouvernance congolaise balobelaki pe ko souligner importance ya unité nationale na période oyo ya commémoration. Ba discussion à la fois sérieuse pe ezalaki bongo détendu et permettaki pona ko aborder ba question importante pe lisusu ko rappeler ba lien ya fraternité oyo ezali kosangisa ba différentes générations ya ba dirigeants. Bosimba ke ba échange oyo ba bakisaki dimension humaine pe solennelle na célébration ya centenaire ya Lumumba pe batalisaki mingi devoir ya mémoire pe ya nécessité ya dialogue oyo ekokoba entre ba différentes figures politiques ya mboka na biso. Vice-premier ministre, ministre ya économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salaki visite na Kamba, kuna na province ya Congo central, et pas wapi, a talaki misala ya chemin de la passion, nzela oyo, ezali entre Mbanzangungu na Kamba, Nouvelle-Jérusalem, héritier Mopine Fabrice Lundombi. Accélération et intensification ya misala, ya chemin, ya passion, ya papa Simo Kimbangu. Tronçon oyo ezali compris entre Mbanzangungu na Kamba, Nouvelle-Jérusalem na province ya Congo central, na sud-ouest ya République démocratique du Congo. Yango ezalaki évoqué dimanche et pa ya vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale na visite na ye na Kamba.
boye amonaki personnellement évolution ya misala oyo ya route de la passion ya papa Simon Kimbangu na tronçon entre Mbanzangongo na village ya Nsisu boye oyo village paternel na ye avisitaki alobi bazala rassuré divinité sa divinité azala rassuré alobi ye moko akozala fidèle avocat ya église kimbangiste auprès ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kotalisa ye eloko nini ye amoni pe nécessité ya kotambusa na lombango misala oyo ndenge professeur Dr Daniel Mukoko Samba vice premier ministre pe ministre ya économie nationale atalisaki bazala bongo rassuré ye moko à titre privé parce que azali mwana nkole descendant ya ba relégué oyo bakundama awa na nkamba pe lisusu a renouvelé disponibilité na ye pe engagement na ye pona avancement ya église pe misala na yango nyonso oyo tobengi ba œuvre sociale ndenge professeur Dr Daniel Mukoko Samba asukisaki koloba na visite na ye na nkamba Nouvelle Jérusalem. La masanzi babake mosali na Nzambe Bishop Adavi Lelo a commis livre vernissage na yango ekosalema mokolo samedi 26 juillet na église Capella da Victoria mula na lemba salongo bolanda ba détail elongo na ilmo livre bana nyonso ya Nzambe bana ya ville ya Kinshasa bana ya République démocratique du Congo bobengami kokende ebele mokolo ya samedi 26 juillet 2025 na ngonga ya 9h na église babengi Capella da Victoria ezali bongo na avenue Munoki numéro 11 quartier Salongo na commune ya Lemba ezali pona nini yoka bien vernissage ya livre oyo ekomami epai ya mosali na Nzambe Bishop Adavi Lelo ezali bongo na titre na yango découverte et la mise en valeur des potentialités bosimba ke mosali na Nzambe Bishop Adavi Lelo azali bongo na misala ebele oyo azali kosala pona tina na bana na Nzambe depuis 1993 ye azali serviteur de Dieu ye azali père dans la foi ya ba église ebele azali pe kokamba ba mouvement ya ndenge na ndenge Adavi Lelo abengisi bino boya ko assister ebele na vernissage ya livre boya babengi la découverte et la mise en valeur des potentialités livre oyo ezali déjà disponible rendez-vous ezali samedi 26 juillet 2025 na ngonga ya 9h na église Capella da Victoria na avenue Munoki numéro 11 quartier Salongo na commune ya Lemba référence Wenze ya Mbila na station Salongo ebele baibite mosali na Nzambe Bishop Adavi Lelo soki azali nani depuis 1993 azali koevre na œuvre du Seigneur azali père dans la foi ya ba église ya ndenge na ndenge azali conférencier pe initiateur ya ba grand rassemblement autour de la vision apostolique ba bengi ravia na mokuse boye structure oyo et organisaka ba conférence ya ndenge na ndenge na intention ya basali na Nzambe azali responsable ya centre missionnaire Goshen azali pe visionnaire ya famille source de vie oyo ezali bongo encadrer ba marié pe ba fiancé na ba activité ya ndenge na ndenge lokola partage conférence pe agape vernissage ya livre oyo ezali prévu pour na samedi 26 juillet 2025 na église Capella da Victoria bokanga adresse oyo avenue Munoki numéro 11 quartier Salongo na commune ya Lemba référence Wenze ya Mbila na station Salongo epai wapi bokoye bandenge nini vernissage oyo ekosalema livre ekomami epai ya Bishop Adavi Lelo la découverte et la mise en valeur de potentialités bana Nzambe boya ebele pona ko assister na milulu oyo ekozala eloko moko ya mutuya. Institut technique de météorologie Itemat Delvo baza kolengela bato na soza na posa ya kokota bana bakuna ba ke inscription ici et bandi kala mingi te test d'admission ko salema Stéphane Skandi reportage. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025
2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication, Itemat Binza Ista, na Delfo, na commune Yangalema, bazali ko bengi sabapara nyonso ya Kinshasa, pe ya ba province ya RDC, oyo bana na bango, bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola, aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique. Oyo na kati na yango bokozwa 3 options: totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe informatique ezali na pointe. Po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na Itemat Binza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele. Musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala oyo eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune Yangalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test ya admission. Premier test d'admission Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa o bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe kolukisika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazui formation oyo ekoki penza pona bango. Yango na bengi bino boya ebele. Boya non seulement pona ko wela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant bota l'école ango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe sima nango ekopesa yo posta ya koya. Tobeta bongo masolo etali inauguration ya complexe scolaire Maman Pemba esalemaki kitoko libobaki école oyo eza école ya fondation Nerombungu. Samedi 12 juillet bato bazalaki ebele kuna na siège mpona koyamba to mpe kosala inauguration ya complexe scolaire Maman Pemba 2 oyo eza bongo na avenue de la Paix, avenue Mwanga numéro 11 kuna na commune ya Kisenso. Héritier Mapine Miladilandu mpe Igor Ntingi. Ndenge kaka ezalaki prévu complexe scolaire Mama Pemba D école ya fondation Nerombungu inauguration ya mobange esalemaki weekend eleki na siège na yango oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix na commune ya Kisenso epai wapi ba bâtiment ekomi déjà prêt ba porte efungwami pour la inscription ya année scolaire 2025-2026 bosimbake initiateur na yango honorable Nerombungu sur place azalaki représenté epai ya bana emibale Bobo P. Rodrigue Mbungu, Bango Bazalaki wana, bosimbake cérémonie ya inauguration et bandaki na prière et pa wapi mosali na Nzambe abetaki fete ya bolingo pe motema malamu oyo honorable Nerombungu Fumabanga moyo initiateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba azana yango pona komona bilenge batanga na ba condition moko ya kitoko ndenge ba bâtiment ya complexe scolaire Mama Pemba MPD ezali kotalisa bongo na sima ezalaki bongo ba témoignage ya ndenge na ndenge elekaki ba
bakataki pe ruban symbolique bongo na sima basali na nzambe bazwaki possession ya esika oyo bapriere to baintercession ya kafu esalemaki bosimba pe boyebake honorable Nerombungu Fumabanga moyo azalaka mosali na nzambe nde azali makasi na ye tango nyonso evre na ye ezalaka dédié epai ya nzambe ndenge bozali komona prière etokaki kotoka bongo na sima basali na nzambe basambelelaki Rodrigue pe Bobombungu bango mutu barepresentaki honorable Nerombungu na sima visite guidée esalemaki pona kotala babatima basalle de classe bien aéré etongami na bakondition moko ya kitoko bana complexe scolaire mama pemba de bakotanga lokola kaka bana complexe scolaire mama pemba 1 batangaka nyonso wana na bokasi ya ye moko honorable Nerombungu na makasi oyo azali kotia yango na likambo etali éducation na micro ya Info Lingala boyo kabandeko ndenge balobi tonda njaba apesi biso eve oyo na initiative ya honorable Nerombungu que vive Maman Pemba de pour que par la gloire de Dieu et l'initiative du Seigneur, tous les enfants qui vont y étudier ici et tous les personnels qui vont travailler ici soient entre la protection de Dieu. Pour nanga œuvre ou vraiment la fierté nanga non personnellement nga moko na ngona venir nanga na travers mon conduit son excellence on a bien plus que papa il a quoi ça les biso vraiment ça me va droit au cœur donc plaisir à trop pour na baliki wa biso bazwa na sima babano a biso ndenge ba ko éducation vraiment ba ko l'air bien éduqué parce que les a maman Pemba de parce que un déjà et a national bikanga ou eza deuxième nango vraiment eza fierté na biso mono oui mwana ya honorable Nerombungu Rodrigue Mbungu oyo azali promoteur ya complexe scolaire mama Pemba azanga kite kopesa ba précision surtout comme si nzambe mettre le temps et les circonstances pour un journal de l'eau ezalaki facilité pour na biso na boto lelo makambo komela biso mais nzambe pesi biso ka makasi ya ko zala na milulu ya lelo ezalaki inauguration ya complexe scolaire mama Pemba de toujours ba initiative ya son excellence Mbungu Neron tozongela mukema solo etali institut technique de météorologie itemat turo tokolobela site ya barumbukuna na istabo bakeba inscription peza kosali makuna kitoko Stéphane Skandi ba détail pour assurer éducation ya mwana ne garantie malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na bainscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na baentreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h premier test d'admission pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika
masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. La religion midi en prière oyo kuma makambo pa pasteur Dede Landu baza kokoba na mosala na bango te pe milulu ya kafu oyo baza ko organiser ba ke clôture eza bongo mokola dimanche 27 juillet na dinaso na badita kelekele o bana na nzambe mbote boyoka sikoyo sango malamu oyo na memeli bino midi en prière na bokambemi ya pasteur Dede Landu babengisi bana na nzambe nyonso na 21 jours de jeûne et prière oyo babengi yango Baptizo Fire 2025 epai wapi ekobanda lundi 7 au dimanche 27 juillet bana na nzambe bobengami bino nyonso na moma kitoko oyo ya mabondeli epai wapi ekopesa nzela na basali na nzambe ya nguya oyo bakodefile mpo na koteya liloba na bomoi tokozala bongo na apôtre Roland Dalo prophète Joe Grace Mwenze pasteur Lor Lombo pasteur Roy Bondo pasteur Parfait Mavungu apôtre Narcisse Magila pasteur Annie Kondo pasteur Henri Papa Moulaja pasteur Vicky Yomba pe oti ya milulu pasteur Dede Landu papa mama elenge mwasito elenge mobali korate pasano oyo te midi en prière epesi biso pamba te na nzela ya kokila pe ya kobondela kolo akangolaka na ndenge ya kosakana te yo moto ozala ba problème kilikili yaka na temps fort oyo midi en prière ebongisi mpo na bino Baptizo Fire 2025 okozala délivré totalement mwana mama yoka Baptizo Fire 2025 oyo ekosalema na 3 vacations c'est-à-dire na tongo na ngonga ya 5h30 kino 7h15 ekobanda koleka na page Facebook ya pasteur Dede Landu. Deuxième vacation ekobanda koleka na midi en prière pe troisième ekobanda kosalema na ngonga ya 16h kuna na église mission apostolique Golgotha oyo ezwami na commune ya Kasavubu référence rond-point Kimpwanza. Baptizo Fire, Baptizo Feu, Baptizo Moto. En tout Baptizo cas, Fire match eza bien. 2025 Fondation Kabe ya Djibra balansaki tournoi moko ya bilenge bobaki mokola dimanche 20 juillet 2025 ilikana kitoko Merline Massamba héritier mapine bazaki na compte ya Ngala. Weekend eleki terrain bondo na commune ya Ngiringiri eyindaki na ndenge ya kosakana te po na koyamba lancement ya tournoi Kabe ya Njiba Divine boye tournoi oyo ezali kosangisa ba kade ya district ya Funa bana balinga lisano ya ndembo pendant ba période ya vacances. Kabe ya Njiba Divine fondation oyo esepeli ko encadrer bilenge bo simba pe boye bake weekend eleki nyonso ebandaki na carnaval moko ya kafu ebandaki na résidence ya initiateur de Gaulle balekaki na avenue Khartoum Ngiringiri bakendaki na Gambela balekaki direction ya Gambela pe basukisaki na terrain bondo epai wapi 32 équipes nyonso ezalaki présenté initiateur ya fondation Papa de Gaulle azwaki maloba pona kosenga na bilenge nyonso babatela kimia tournoi ebanda pe esuka na ndenge ya malamu bakado ya ndenge na ndenge ezali promis lokola ba uniforme bakaye pe objet classique ya ndenge na ndenge oyo ko permettre bilenge oyo bazonga kilasi na ndenge ya kitoko bongo na sima coup d'envoi ya tournoi epesamaki epai ya yemoko Kabe ya Njiba Divine oyo azali ko diriger fondation ezwami na kombo na ye bongo tango coup d'envoi epesamaki tomonaki première rencontre ezalaki bongo sportivo ya Kasavubu abetaki na équipe ya Afia elongaki na mingete 3-0
mpona mibale ezalaki bongo équipe ya Agapé na la grâce ya Selembao. Agapé alongaki na mongete moko na 0. Boye na suka ya ba match nyonso boyoka coach ya équipe ya sportive ya Kasavubu pe ya Afia ndenge balobaki na micro ya Info Lingala. Sina yeko mpona idée au sensa jeunesse quoi. Vu que na ba vacances ebele na ba vacances ebele bakipa biso te bakipa jeunesse te. Mona ba bazo mbongo ba gaspiller ba kesa ba mususu mais au moins raisonner ba jeune à raisonner jeunesse. Donc premièrement to sengeme ogani ndo beza chakate aza mama na formateur yango to beta net ogani 1-0 yango na pesi merci na oyo apezo chance ya beta tourna Yemoko pe mukonzi ya fondation Divine Kabeyanjiba azangaki te kotalisa esengo na ye. Tourno na biso oyo toza mingi ko soutenir ba jeune talent na biso bana na biso mikie vu que toza na vacances baye ba beta bale message eza boye fondation action Divine Kabeyanjiba zana posa ba parents boya la fondation na biso ya kokota boza décider. Osimba pe boye ba 32 équipes ya district ya Funa bazali kondongwana équipe akobima championne akoza ba cadeau ya ndenge na ndenge memba oyo bakolanda ye na sima nyonso wana longonya na fondation Kabeyanjiba Divine na misala kitoko bozali kosala pona koencadrer bilenge pendant période ya vacances. Poto malonga pona bala mineza potiva pe mkoloko komela yango episaka santé ya kitoko pe énergie. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Bozalaki ebele pona kolanda Info Lingala journal pe pona posi ko sepeleki na usa merci. Legor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra héritier mapindemi ya sport zaki journal ongala bino. Tupsene rendez-vous ko zali ko ya revoir.